Mbote na balandi na biso nyonso ya familia TV News. En tout cas, bino bolandi, bozolanda biso mokili mobimba, bozala na États-Unis, bozala na France, bozala na Belgique, mingi na Ukraine, wana nazomona mwana mboka Thomas Luyelu Ambroise bazobenga ye Libinza, ye mokonzi ya masolo, mbote na yo, mbote na baninga na biso nyonso bayebalandaka biso na ibike boza ebele bolandaka biso. Pona mokolo ya lelo tozobeta lisolo toujours na kati ya harmonie ya mabota pona ko sensibiliser monde ya kozala bomoko kotika ba haine na kati ya bolingo na kati ya ba mariage na kati ya ba famille na makambu nyonso oyo tokoki ko vivre nango na kati ya société yango nde lelo tozobeta lisolo ensemble na bino. Nazopesa lisusu ba bonjour ebele epa ya mwana mboka Bonaventure Misoki, en tout cas papa tika nzambe amona yo bambote ebele na couple Rodike Lunda. Merci beaucoup. Lelo nazanga mon côté, je crois. Nazana ndeko ya mwasi elongo na ende toko beta masolo. Ngana ko présenter te yemoko akomi présenter. Bonjour maman. Bonjour maman Judith Kalanga. Merci beaucoup. Mama kombo nani po balandi na biso o bazolanda biso mokili mobimba bamona yo pe bayoka yo. OK, kombo nanga eza Mami Kankolongo Kamunga. Yango na ye ko se présenter na invitation ba benginga et pa mama Judith pour na masolo ya lolenge nini ya kozala na libala. Merci beaucoup maman Mami Kankolongo, vraiment matondo mingi parce que on dimi outi musika vraiment na pese merci parce qu'on dimi kozwa espace ya plateau na biso familia TV elongo na yo to kobeta masolo ebele na yambo peto banda na koloba bino na no bosabone na familia TV News te bosabone ebele parce que awa ezali lisolo ya famille awa ezali lisolo ya mabota bozala ebele pona kolanda biso na nzela ya internet. Merci mingi mamami. Sans plus tarder tozokota na mama na likambu na biso etali makambo ya bolingo. Eloko nini esalaka ke biso basi to basi ya mokili mobimba batosaka mibali na bangote. Eloko esalaka ke biso basi to tosa mibali na biso te ezalaka ke soki bolingo eza na kati te. Soki bolingo eza na kati soki bolingo eza na kati nde epusaka biso ke tolinga mibali na biso. Moni o nga na koki koloba neti yango wana. Donc kolinga ngo tolinga na lolenge nini ebandaka ke no tokutani na biso na nzela. Tant tokutani na biso na nzela tobandi kobeta masolo na biso ndenge esengeli ke tobetaka masolo après ça va kobeta masolo na biso esengi ke no toluka biso mibale tokoma eloko moko. Tant toluka tokoma eloko moko ndesko toye koluka kokoba bolingo na biso toyeba ndenge ni toki koluka komemela ngo. Ale tant tokoma esika moko esenga pe lisusu na moment moko omona moko akomi na lolenge na ye moko mosusu akomi na lolenge na ye nde wana nde mtezangaka ke no po ezangisaka biso tozala na bolingo na kati. Merci beaucoup mama Mami Kankolongo ya lobiete ezali lisolo to bandakango ta mususu tokutani place ya batu mibale to sali yango ke mokili mobimbe sala nini eyeba yango kasi na kotuna yo mutuna olobi mingi olobi malamu makasi pona yo bolingo ezani pona nga en tout cas bolingo na okoloba neti zaneti réciproque disons donc na okoloba neti réciproque na oki kozala na yo na ndako tokozala tobebani tant toluka tobebana ale yo osimbi nzela obimi na kanda ngapi na tikali na kanda mais kobimo yo bimi wana tant mosusu okozala pe obimi okei na yo olali no libanda oyepe lisusu na tongo tango oya na tongo wana siko olingi siko kiposala nga neti ke nazala mabe mosusu ezali okobima oye na pokwa boye na moni yo oyelinga na sachet wana ekomi siko kodon mama na ngai bolingo eza nde bongo po tozala bien na bolingo esengaka sikoyo bongo tango tobebani na yo yo bimi oye seke tango ozoya oyebi ke natikaki mwasi na nga na kanda tango nazozonga mpo naluka kokalme kanda ya mwasi na nga seke esenga tango na koya nayela ye sachet tango nakuti ye bavandi na bato eluka nasala nini napesi bonsoir tout le monde tango bazo répondre bonsoir nazo koyeba ke
mobali nanga ke kota na ndako nga pe esenga na sa nini na landa ye to na olanda ye na moni kaka a se présenter mbala moko sachet zwa biloko na yo na yelaki yo yango wana minute wana na lobaki oui c'est que bolingo vraiment ezali wana ezalaki nde bakanda mutesala ki biso ko na tobi na bino mibale na osenga moninga bolimbe balobi ke femme soyez soumise bongo te oui balobi bongo femme soyez soumise tant nga nazomona déjà mobali asali réaction wana c'est que fonga na sa nina s'approcher devant ye na lukana senga bolimbisi na moi échange de paroles et les canela qui entre biso mibale. Donc esengi en tout cas je crois que ezana papa pe bele bazolanda biso mama lobi boye soki boswani olingo zonga ndako kozonga kana lolendo ya kitata te talaka ta mususu mikoloyo azali na mwa plante te nasombela ta mwa plante lokwanga muna besaki libaku po akitisaka motema bongo yo kozwa kama peko che likolo olobi lokwanga naza mobali na kokita te yefo akita yango moni lelo na ndaku bankoyi bakomi mibale mais font koyi moko alinga koyi mususu po bolingo ezala na impact mama mutuna na biso ya liboso ezali te po bino ba mama boyebi kolinga mibali te parce que bolingo wana ezomema botosi bolingo wana ezomema nyonso na kati siko ezosala ke bapapa bazokipe bino lisusu te baujana babotoli bino ba place eza pona nini mama nanga na oki koloba neti nini mama Judith moni soko lobi neti ke baujana babotoli biso ba place c'est que biso na ndaku bapapa bazokipe biso lisusu te tiko loba boy oui mama Judith eza na mibali mususu baza na basi na bango na bandako ayebi atate ke mwasi na ye achaka plante na mutu ndenge nga na tie na mutu boye ayebi te ke mwasi na ye asombaka liputa ayebi te ke mwasi na ye asombaka lipapa donc nyonso ezoko dépendre na mwasi na ye donc epa na ye bolingo na ye apesi yango libanda donc soka ye na ndaku ezaka ke po akota alala oya makambo susu ya oluka okipe mwasi na ye wane concerné lisusu te sko yebisanga na kati wana est-ce que tokoluka tozala na bolingo be tozala na bolingo te po balobi pe bolingo muso ezala ba réciproque ozomona mobala okozala peke non non pesa neti mo exemple mo boy tozana biso na ndaku tozana biso bien na minute wana pas apene loti babo eleki na ya yakate aye ote talande na ya wana tiki kutu mama kuna aza bien te boy na boy position ezate papa bisika vanda na ndaku ata 100 francs ezate ngasi ko mama na 100 francs na ngai namoni moya ko sala autrement ezate na ina bengi papa na ngai te yaka papa namoni leki aye ayekoluka mbongo awa ke mama za bien te zwa mbongo sala nini pesa ye ebimaka neti ke yo mto pesi ye po akendo traiter mama ozomona do ezala ba couple mususu basala abongo mais ezala mibali mususu ekozala ke moi ça saleli ebongo mais azali toujours ingrat ata basaleli ebongo azali toujours ingrat en tout cas papa héritier kosilikela ngai te nayebi ke mama Norline azalaka boye te yango ezali ka songo makambo pardon bolimbisa biso mpenza batata lelo tososola bino nayebi ke émission ya mbala nsima na kozala nde na tata na kozala na mama te mpo nayebi ke bokofinga babima mama oyo bakoteli biso likita eza suka mama yo oza somo donc yo nde oza wana mpo yo okitisa motema so tata beti yo libaku ifo ayeloka quelque chose yo komikitisa te na kibomwasi na mama nakokitisa nanga po eza na moma oyo nayebi ke nakomikitisa mpona miniti wana toswani na eti ye abimi akei abimi na kanda no atiki nga mpe na kanda siko na otikala komikitisa na ndenge nini nga mo nayebi deja ke na moma oyo nga nayebake moma eza mobali nanga koma faible le temps na oya liboso na ye na se milie na sengi ye bolimbisi ale tozongani nde tozalaki normal nyonso ezonga normal nalobi ka te ke ye soki abimi mpo ayelanga sachet mpo ngai naluka kolimbisa ye non nga mpe na oya komikitisa liboso na ye ata na moi nanga kado te na osenga na ngai bolimbisi mama Judith. Merci beaucoup en tout cas mama mi azoloba kitoko nakanisi bozolanda biso ebele ebele mama mi azoloba kitoko makasi alobi so papa amikitisi alakisi bolingo alobi prema ya solo mwasi na nga nalingaka yo nasengi yo bolimbisi atako azalaki ya kosilika makasi akokita me kasi yo tata ozwi kibokonzo olati na mapeka place ya mama eza lisusu te lolendo olati mama akomi moumbu no na ndaku bolingo eza lisusu na place te vraiment bapapa tomeka kochange moke me kasi mama bible eza koloba ete Marie aimait vos femmes
kasi toi aussi femme soyez soumise. Kasi oza kosenga papa ayemaka yo kaka. Oza kosenga papa ayemaka yo kaka. Likambo ya botosi to chango wapi? Mama, botosi ezali nango mama Judith. Ngala lobika ateki mobala linganga do to lingana biso mibale. Quel que soit ba problème nyonso do to lingana biso mibale to ebindeni to se partageaka biso mibale tant to zala na ba problème na biso. Ezaka ateki na lobake ya linganga koleka ngana lingaka ete non. Doto lingani fuma biso mibale to miyebani kesika mama mi o répondre ngai te yozo déclarer ka bolingo nazo loba likambo ya botosi Bible lobi femme soyez soumise et vous mari aimez vos femmes kasi soumission o chango wapi mama Judith na tosaka mobali nanga likambo soumission mujekiti Maman nangai non non mama Judith mobali il faut koto sae ataza ne lokote potina lingaki ye tanga asapusa naki déjà liboso nanga na miyeba ki déjà ke mobali oyo ane lokote tia luki akoma tina niveau ba parents nanga na ndimaki nanga ye na lolenge oye azalelaki siko lelo so nazane na ndako azozanga nde ko permettre nga kina ko respecter te na ko respecter ye na nyonso oya oloba ata yebisi yo ke mama mina sali mwa bosoto moko kende ko baka kuna na sima ko kende pona nini te a condition mama Judith pardon limbisa na retirer na parole ya oloba ke a condition ma Judith soki ezali ke asali eloko mona kati ya ndako lobe ezalaki aza na santé eza ye bien te mais na cadre botosi na cadre botosi kasi ezalaki santé eza ye bien te santé eza bien mais na cadre botosi bon na cadre botosi so tolobi totala pe bien naza obligé ya osala ngo mpo nayebi ke bolingo eza na kati pe botosi eza na kati donc soki ezalaki nango botosi eza na kati wana te ndenge nasala na ngango mama mi makambo mosusu ozoloba eza radio te eza tv oyo eza radio te eza tv mama batu bele bakolanda yo asaliki eyi kuna na nsima kuna abengi yo mami yaka nasi nasilisi makambo ke kobwaka na cadre ya bolingo koti oke loba tala kamera kuna mama Judith na cadre bolingo ka ndo zoloba na cadre bolingo ifuna osala ngo kaka ti na osala ngo na cadre bolingo na sali ngo pe na cadre botosi pona ebike a mobali nanga tango tolingana ki déjà pour le meilleur et pour le pire dans la cadre bolingo pe na cadre botosi na osala na ngango moni do eza na on eloko e okopekisanga te ke mobali nanga sali bosoto mo boye kuna ala belelinga ponga na lukana ya osala ngo pona ya kolukana bwaka ngo naza obligé tant que ya mobali nanga naza obligé yo bwaka ngo na oboya te ma Judith longonya na mobali oyo na bombi maloba pona oyo bimisa maloba mususu awa o bateli balandi na biso baloba mama Judith olobi nini wana penza mama lobi ata papa asali mwa makambo boyo kaka ya capable ya kobimisa na cadre ya bolingo mais kasi soki tata beta kape yo na miso abato ko sala ngo kaka afinga kayo afingi mama afingi baleki loko taka yo arapele yo asali mwa biloko wana yo kozalaka soumise po balobi femme soyez soumise mama Judith moni lelo na okoloba mobali nanga toki tokobebana na ye afingelinga baboti na ngai ata naza na kandango ya lolenge nini na silikeli ye pe ye pa bimi atiki nga na kanda wana ma Judith tanga azoya kaka eloko kaka esalaka ke no moni déjà moi elo mo esimbi kana na maboko boye baoyo okota na ça facile à corrompre bonsko no sani choisate ma Judith ba fingela bonga mama nanga na minute wana omikita nanga pona moyi nanga kado ye nango wana nga na boyango natali penza kamera balandi na boyi finga na ngaye tuka na ngaye mena mama na tata kosimba te okozongisa te okoedike ye po afinga bapara na yo te ntango nazozwa koliwana kasi nazwi koliwana ntango toye okuta na bisika biso mibale ndisiko tovandi ti nanti kotalisa ye omoni benjour ofinga yenga na miso ya bato en tout cas nasepele nango te c'est que à la prochaine fois
komeka lisusu kofinga nga na miso ya bato te so problème ezali toyeba ndenge nini tokotraite yango biso mibale ke muta misato azala te soki ekomi muta misato aya okota seke nga na toyokana vraiment te nde toluki mutu mosusu amisato aya okota likambo na biso ke non ayeba boweli nini ti bokóma na niveau oyo bobenga biso mais pamba boy na obenga ye vraiment moma ezali tovandi bisika ya biso mo mibale so toyebi mpe ke na ndako bato baza ebele Judith même na coin toke na coin mo bisika moko pesa nango ya kimia so aza mutu amukomprendre soki aza mutu amukomprendre akoyoka nga kaka ata ya kosilika ata kosilika une fois ke na bandi na nga mpe koloba Judith avanda na ye kimia aoyoka nga na miniti wana tosengeli mpe babolimbisi tosekaka te na miniti wana nga na ye tosali nini toseki te ambiance ezongi ozomona siko bato babandaki kosatendre ke bato nde babimi boye toyebi te ke sukela bango ndenge nini me bamona siko bato wana baoya bango mibale basimbani na loboko bazoseka mama mi mpona bosana te supposons ke mobali wana bozalaka ne ndako moko te soit bozalaka ndako moko ya voyager soit aza na mosika kande ezalaka bamukomprene na batelefone boye bobebani mobali ya bongo na ndenge ya soumission to na ndenge ya botosi osandeni parce que ozomona ye te wana ekomi likambo mosusu na moto ozomona mama Judith ya libanda ezalaka problème mosusu ozomona donc wana ya libanda na omona tana ndenge nini onga na oki kolimbisela ete po aza mosika na nga omoni musika na ngai ofingelinga baparent na nga na lolenge ya musika obi olobi mabe na lolenga musika wana na osepela nango te pe nga mo peta mso na ozanga maîtrise na ye osengaka nga mpe na bimisela yo pe na telefone biso mibale toloba na kaka biso mibale na telefone balandi na biso ya famille ya TV News soki mpenza nalandi mami Kankolongo ndenge tozobeta lisolo tozobeta mpona ye botosi ya mwasi ezobima mingi na bolingo ya mobali na ye vraiment nakanisi ke toza d'accord ye pe place aza azondima ezosenga na bino pe bapapa bolinga bamama mpo bamama batosa bino mamami soko tuni bamama ebele lelo bazaka na terme moko balobaka nalingi oyebisanga ezaka terme nini mama Judith eza mingi na bamama mosusu bamilobaka keno mo apotani na mobala apotani mobala biata na sina lembi yo déjà bima kende mona lobi non okay te moninga ndi na fa na ndako na vandaka ka pona bana na ngaye nakufie donc ni tete bana na nga ma Judith do bolingo komi nango ya bana pona obatela nde bana na ngai ni tete balete me ya bana yo lobi na nga ke bima kende se nga na voye na ndako wana pona bana se ke biso mibale tolingani na biso te andeyo na sima bana ndenga na otoza na bolingo so nga deja na lobi ke no na vandi na nga pona bana yo pe okondima pe kaka nga na vanda wana kaka pona bana ok ma Judith bana bakeye pa oncle tatines mama kulutu totikala biso mibale na pale okofandela ni so na ovandela ni alobi na nga obima na ndako na nga nalingi lisusu te bana baza te ye aluka tinda bana bakepa banoko na bango na likambo yango nini non obayinga te tandis ke nga naza wana okobilongolela nga bana na ndako tinda bango mpa banoko na batata mwasi ndenge nini ya mami oza matata esimba te ma Judith esimba te mpo nga navandi mpo na bana na nga mpo na nsima bana nde nayebi ke lisolo ya nga na yo na tata ekezonga na nsima bana sikoyo yo longola bana mpo nga mpe nakende te esimba te nozaka wana siko ozokonfirme ke mabala ebele bafandi na bolingo te me bafandi na nsima bana bazali mpe bamisusu baloba abongo no bazali eza malamu to eza mabe bon quelque part eza mabe quelque part ma Judith eza mabe ok eza mabe ke olobaki ozoyisa mobali ke navandi kaka na ndako awa mpona bana bon mibali mpe tako eza mpe kaka mpona bana voilà eza mpe bongo balobaka mpe bongo mais kotala yango boye eza bien te poto nayeki na ndako wana nayeki na bana te ngai na yo nde toye koluka bato toboti bana na kati ya ndako wana donc naza na droit okende te po eza esika na nga. Merci beaucoup mama mi Kankolongo nazomona ndenge tozokende koshite muke me toza nanu mutuna ya suka eza penza mutuna ya munene
tozomona lelo basi ya mabala bakomi na infidélité makasi, na kozanga bolingo, na kozanga botosi, na kozanga makambo ebele, infidélité ekoti. Eza po mibali baza lisusu na bambongo te, to chômage ekoti ebele. Wana nde okomeka koexplike ngai toyeba. Wana pe nazotala papa charge ya mama ezaka na mutu na yo, me lelo ebaluka nango mwasi nde lesaka mobali. Malobi na mboka mama Judith elo naoki koloba na oyo olobi wana ndenge nini moni papa soki ezali ke ozokipe nonga vraiment bien na posa plante na nga nde na tie na nga na mutu na nga boye opesi ngai oui naza na posa olata ketch na nga nde na lati na nga boye opesi ngai na luki na mo elamba mo bena sa na nga ka mwa concordance mo boye opesi nonga siko eza siko na lamuki na nga banda tongo ata ya 100 francs ya nguba nazwi na nga te tito koma midi ya loso ya mafuta huile bien ya mbila nazwi te bon siko na pokwa tokelala na ndenge ni tozana lolenge. On se marie pour les meilleurs et pour les pires. Lorsqu'on n'y en a pas, on va supporter. Maman Judith, soki ezate na ko supporter. Ozomona pe biloko ya bongo yango mona ke epusaka mibali mususu basi na bango bakoma obima libanda. Tanga zomona ke mobali na vaine na ndako ya 100 francs te ya eloko te obimi pe na nzela bo otali voisin alati mo elo mo bo ekoti yo men ngai sikoyo na vandi na nga na ndako wana kutu bavaina mobali ata ya libala babali ete me mobali wana azokipe vraiment normal sikoyo na nga mutu bazwi ano batie na loboko nazokelela na lipapa nazokelela na nini natali na ngambo namoni moninga na mwasi otali vraiment banje na songa mututi na songa lokolo oluli siko pona nini ekopuse nga pete ke na lukana bima libanda na banda osala buzoba pona lukambonga osomba lipapa mama mi balobi ba mikolo balobi ete soso aliaka na kapasité ya monoko na ye tango obalaki mobali wana tu savais que azana ba moyen te mais on dit lorsqu'on dit tu dois accepter. C'est pour cela on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pur. Alors, soko monike ezo simbate tina ki a laissé. Donc cela veut dire que mbongo pe eza parmi sources profondes ya ko détruire mariage na période. Maman Judith, eloko yo lobi ozano na raison. Moni ce qui est qui tolingana ki na yo pour le meilleur et pour le pire. Ce qu'on a moni sikoyo, au lieu que to mona ka le meilleur, toujours continuer toujours comme on a ka ba pire. Siko yebisanga na résister ce ko esika wana ndenge nini. Ba pire ngo pe eleki ya koleka. C'est qui naza obligé au sala nini na koki na ngali sus ko supporter yote na continuer ka na ba pasi wana na kelela ka na zanga kaboye na komo balola na to na ba tonton mushina. Non. Tant na okoluka pe na zonga pa na biso, c'est que na okoyebelo ni na okoluka na sala. So na bi pe na zonga pa na biso, c'est que bandeko na nga ba obanda siko koseka ngai. Obalaki olongwaki awa, ozongeli lisusu nini awa. Tamso na okoluka mwesika mo na bitena ke no na mi vanda nanu na bongama nanu bien na eba nanu ke ndeni na okoluka ko orienter vie na nga lisusu pona mbala mibale. Ozomona do bisika na okokende tamso nzamba okosailanga grâce na zimwa mbo mona bi okenda lukata mwa bikok mona banda na vanda na banda vina nga siko malembe na ebelo nini sikoyo komela ngai ozomona ma Judith do izabilo moko esa. Merci beaucoup vraiment mama mito koma penza na suka ya émission na biso. Na émission na biso ya lelo tolobeli 3 grandes questions autour tuni lelo pona nini bolingo eza lisusu te na kati ya mabala. Eza po bolingo eza te? Eza po basi baza na botosi te? To ezali po mbongo eza te? Nalingi na nyonso tolobeli osangisa yango ndenge balobaka obundikisa yango okomisa yango liboke otala kamera opesa ba papa parce que lelo ezali maman nde azali ko se défendre devant ba papa otala ba papa opesa bango conseil. Omoni ma Judith na okoloba na mituna misatu oyo olobi pona ngai vuma ona okiko viser mingi na kati eza bolingo moni
donc ngave mona okovise na kati eza bolingo so bolingo eza nango na kati wana donc esupportaka nango nyonso ata ozangi no mbongo ata ozangi no nini donc na nyonso wana na basije wana nyonso misato oyo nga point oyo nga na tire eza nango ka ya bolingo ata mbongo eza te ata nini eza te eloko moko eza te oyo na yo kuta ozolala na etoko donc so bolingo eza na ndima na ngai nalala na oyo na etoko wana tobandi bafere na biso nyonso mbala moko donc tokepe liboso biso mibale donc lo bolingo ezalaka na kati. Merci beaucoup mama Mika Nkolongo penza tokomi na suka otali caméra avant na clôturer bato mibale to misato koki kopesa mbote. Napesi mbote na nga no ya liboso na copine na nga vraiment o nalinga mingi Emelo Ngwango mwana yolo na Bemeli 21 si je me trompe pas donc na pusani lisusu na Paris na yeko pesa kabibi miesi wana vraiment ami d'enfance mwana mama na ngai na pesi epe mbote na koti lisu na États-Unis na yeko pesa lisusu famille kala la mbote Laetitia na pesi yo mbote o eza mama mbote na nga na pesi yo yangwana donc olobi nini liloba suka pona famille ya TV okoloba nini pona balandi na biso nyonso na sepeli mingi na émission oyo ndenge elekani en tout cas bande na biso vraiment o ba olanda biso na YouTube boluka olanda biso nanu bo s'abonner nanu na émission oyo ndenge elekani donc bozala vraiment branché eza mbali boso pe ya suka te bo continuer toujours kolanda biso eza bien makasi. Merci beaucoup balandi na biso nyonso ya Familia News TV vraiment tokomi na suka kasi nakosukisa bongo te lokola molakisi to mama maîtresse nakosukisa pona kopesa conseil na bapapa bakoloba ta mususu mama Judith asataka na biso me tokoloba ke mokili esalemi po papa azalaki mokili pe esalemi po mama azalaki papa olingaki mama bozalaki bino mibale tango bolingaki bozalaki bino mibale muto apusaki yo te na motema na yo moko osepelaki olinga mwasi na yo ata kwaza mabe ata kwaza kitoko te ata kwaza na simanteri eza te kasi olingaki ye bongo na bolingo wana ondimaki ozala na ye konyokola ye te pesa ye respect mwasi azalaka fololo abongaka chaque jour batiaka ye mai mwasi azaka mwana muke akolaka te esengaka toujours babondela ye yo kozala kanda na ndako te na mama yango ezosala lelo basi ya mabala babimi libanda basi ya libanda bakomi na posa bakota na bandako. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso vraiment na pesi bino matondo mingi parce que bozala kebele wana nazozonga lisusu na ngambo ya Ukraine pona pesa mwana mboka Thomas Libinza mbote ya ebele nazo pesa lisusu balandi na biso nyonso bao balanda ki biso na mokolo lelo ba mbote ebele na kosenga na bino bo s'abonner ebele massivement na Familia News TV bozala ebele. En tout cas na pesi mbote ebele na papa na ngai wazalaki na kamera mobali kitoko ya Norline Kobi papa Kobi nzamba lola amona yo parce que yenda saliete bino bomona biso na bandako na biso na pesi merci na oyanga ileki azaki lokola assistant ya papa Kobi na ngambu matondo mingi na libota na ngai mobimba matondo mingi na bao balinga ngai vraiment tokomi na suka pona mokola lelo tikete kimia ya kolo nzambe masia ya Nazareth soki pe azongite tokutani na episode mususu bayo.